les autres retombent bon la belge manda à faire fouet ya wenge 4x4 dans le stade des martyrs. Et ça que tout le monde a dit wenge sali plaît, wenge danger était wenge danger te wenge danger te. Oh ba yebisa ki biso yango te to mona ina stade. Tala entraîne bango ba vide, inga ba vide butala. I ba vidéo si ma podium yote. Tant bango ba beta ba wenge wana ba beta. Yeji ba beta. Plein ti la pelouse. Ba tout partout plein et refoula stade de refoula. Comprendre? Weranson nenge moko. Mais le lorsque ba sangani tala o ba pesi biso. Weranson ma banda ba demi-ton. Tolo ba te. Mais na ko liali nous nanu. Na ba o baza ko bunga. Zakari baba basoe soko leki ngai na ko expliquer yo po wana père nanga mère nanga ya idéologie pe spiritas. Yango mon na telemi fona répondre batu tout. Eza la journaliste nyonso a retenu ba propos po Zakari tanga sali ni na ye atangi kombo ya mutu te. Yoza wenge na zongeli awa na koyebisa ba journaliste tout na bandi na gabana baseli Zakle ti akokufa akotikala jamais kozala jaloux ya wenge bino mo moni résultat Zakle koza jaloux jamais na bango eza la jibe za la wera po bino mo moni petit Zakle auto expliquer ngwa tozala na concert ya Jibe Mpiana abeta to benga ngo moko na ndambo na stade de martyrs awa plein likolo tour de contrôle plein na se moko na ndambo Weranson abuke la biso stade entrée bo bia zokota traité mais lelo Jibe na wera résultat ba opesa biso tant Zakle aloba ke oui ba sila bokansa nete ya ba je Jibe Mpiana, Weranson, Blaise Boula, basangani liboke tina ba betara tolo wana. Siko na otala I fali pupa aigle. I martyr ya aigle ngai. Obi la ole la o mabe. Siko fali bo pesi raison mbamo. Fali siko bo pesi bina biscuit pour niveau ça la plein wana tour de contrôle ngai. Préféré plein il y a ACP, Gentini Ngobila. Oh, na préféré yango. O préféré le play ya. Na préféré plein ya Gentini Ngobila que ya wenge. O wenge niveau ba yoki so soni. Engaye soni ona yoki. Ponga banda tout la binoto lo mais lelo na longwe tande na longwe. Ngapena na longwe. Gabana, il faut expliquer nga bien. Ça la promotion ndeko no fila baseli abeta kitoko mikolo na kitambo wana ça la promotion kitoko kokota makama wenge na loyengete poto bebana toza ba master mais toko bebana soko koti makambu ya Zakari baba so bandi kaka pikreto bandanga mbangu yo ebinga bien na banga mutu te pe mutu abangi sangana wenge na zate oh bakanga nani balo kutamo robino na ba mpia ko bosali o bopesi biso ba communication bien te bo finga bato bino le bosa la communication bo finga Zakari bo comprendre que yenda prêtre o le kabino tout pa na ngana dossier on nga kuta faire salati o faire l'équipe bino tout na succès bino tout bo vana nga nie ndelo on a yebisa ki bino bo moni ngo ndeli bino o mwana ntuka alinga ali bino tout merci na ndeko bo pesi lu pemba ne héritier de lebino libu donc nzungu wana yo moni ko sa tour de contrôle mona ba gère taba piaka tana oh si ma podium Jibe lolo comment le bageli comme si ma podium oh ça la tour de contrôle ya stade de martyrs boyi nanda mubatu na se na pelouse lolo comment le bageli oui wana si ma podium bon monde lebino bo tout nangu
Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa. Méchant, 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 méchant. Mwana benanga idéologique mushiba en fait de petite partie dit neke oye bato bapaka on appelle la bao salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM le général de la presse internationale boba qui se langa mona papa SKK di balobi bana papa SKK to esika bozala esika boza éparpillé bozala ya kola muka bino yango Tumba Tumba bandi naza ko belela ba warrior o boza éparpillé à travers le monde Marlène la congolaise bouger ba warrior mobimba tout bazala kola muka naza kolela bongo les gladiateurs de faire gola bagolo bagoloise bino tout bozala kolamuka les espiritas d'héritier Watanabe bozala kolamuka balobi les samouraïs de Bill Clinton engaye les musicaux de Depuis Pomba Nias bino tout bozala kolamuka bosabone ya bino yango yo bana ya latino bakofifi bakofiette bino tout bozala kolamuka parce que ya bino yango yo Tumba Tumba TV lelo tije kiti bon awa toza bongo na kata la crèche oyo ekenda ntango bomoni bino moko likolo toza likolo derrière mon caméraman eza rond-point victoire derrière moi interma tonge kande boza komona interma tonge toke boye monseigneur moke deux fois te balobi tige okitaka partout merci na bato tout bozosala confiance merci encore une fois de plus à boss Pablo Kini dispatchante le seul et l'unique déclarant oyo akangi yangola wana na ndenge akosakana te le seul et l'unique déclarant oyo lelo gouvernement angolais esali confiance babi azali frapper te azali moteki diama te mosombi te ye yango wana bosala confiance na Pablo Kini merci beaucoup na sénateur ya Nzambe pourquoi pas fondé pipi de lion naza kolela bino tout mabe bocontinue toujours kosabonner massivement ya bino yango oyo je présente mes sincères condoléances na boss de boss Yannick Kinia Yannick Kinia Rombox l'homme qui détient le drapeau out ko perdre mère naye aza bongo na kin awa aza ko séjourner bongo na kin pour na organiser obsèque ya maman naye vraiment merci beaucoup Dadi Moula beaucoup toujours ma solo très que muzala le demi vraiment tout ça toujours de cœur na boss de boss Yannick Kinia vraiment mes sincères condoléances au équipe mobimba Tumba Tumba TV et présenter merci na batutu merci na boss Amédée Amédée Mukuse ya talo nga Amédée Mukuse ya talo babi patron à Flotte Hotel balle de match au bon l'avenue Mayulu numéro 67 bis na commune ya Bumbuana balobi maison Afrique Sosola na kwa ya Sosa na avenue Mayulu e bon côté à Matete ngai pharmacie Kimbangu toujours bola coach masolo gérer masolo car ndenge zalaka merci na batutu les autres retumba bon na BG Manda affaire fouet ya wenge 4x4 na stade des martyrs oto kanisa yango to bapesi biso lelo to retumba na BG Manda ngai BG Manda ko démarrer wenge basali fouet ta ba confrère journaliste mususu ba mu obeta ba muanze ya koloba kino Zakari baba baswe aza muto zuwa il doit faire zoua pour quoi pour gagner nini tout le monde a rose à la pour Wenge. Il y a certaines personnes qui peuvent contre Wenge et ça cause la contre Nenge à faute mais il faut tout ça la critique nous sommes des journalistes critique s'impose critique faut ça là et ça que tout le monde a bagay Wenge ça lui plaît Wenge danger et Wenge danger Wenge danger biso yango te tomona ina stade moi j'étais au stade de Martyrs tala entraîne na bango ba vide inga ba vide butala i ba vidéo si ma podium hote tant bango ba beta ba wenge wana ba beta yeji ba beta plein na pelouse ba tout partout plein refoula stade de refoula comprendre Weranson nenge moko mais le lorsque ba sangani tala o ba pesi biso Weranson mabanda ba demi-ton toloba te mabeza wa toza contre wengeta toza zuwa wenge sur base nini Zakari baba sala zuwa sur base ya quoi pour gagner quoi aza déjà o azali Zakari baba so prêtre
ana ba parler na ye ana ba parler par-ci par-là ana eloko envier mutu ta envier wera ta envier JBT asa pe mutu ya sala ke lelo ba za pe danger wana ba wera ba JB ba beta ba ça de martyr wana na polémique si c'était pas polémique m'a appelé lelo ba zati ba wera ba JB ba sangani bango oni ba pesi biso na ça de martyr. Merci beaucoup na président Alain Wankanke ba oui frère Alain Wankanke chantre dédié oh vraiment ça rebongisa pour la bande nzambe nyonso album Elubu Yankolo Elubu Yankolo très bientôt déjà chanson touche pelati oh basel featuring na sœur Laure Mbongo son déjà ebimi audio déjà ebimi bokende rapidement bo télécharger yango et na Remono TV Canada c'est-à-dire na royeba pora bien préciser yango très bien déjà Benjamin akotaka déjà pour faire ba manisa mokonza Lyon Nzambe banzamba sepela Eva Tumbaka Lomboe mokonza verse a sepela di toza bongo na Benjamin Leombo mokonza Autriche pe a sepela Benjamin boni sati joli kitondo moninga boy joli kitoko joli naza joli kaka ai mais naza kolia linu nanu na ba oyo baza kobunga nazongeli awa na koyebisa ba journaliste tout na bandi na gabana baseli mwana mai tosolaka bien mais place au toucher bien te tosolaka bien place au toucher bien te omoninga général 5 étoiles ya Zacle Bababa ce soldat ya Pico pire petit ya Tony Mwaba pire petit ya Gilles Alingete na défendra bango jusqu'au bout pire petit ya idéologie pe soldat ya makasi ya VK donc si on touche bango okuta na ngai mais tant on touche Zacle wana za lokola mama na ngai wa boti ngai o finisse ko ngai po wana za identité. On a expliqué bino nanu bana kini Zacle ti a rokufa a rotikala jamais kozala jaloux ya wenge bino mo moni résultat et belé même na ba groupe o ezaka ya WhatsApp ba master musu ba oui manque ya professionnalisme pour nous relaxer que absence ya Zacle ya ngwana donc il fallait kaka zalaté pour na makambo bo vivre en ngwana toke na makamusu na ndenga lo yengete so $500 ba pesa ki o master gabana ngana yebi ke to sola bien to tela sola bien mais na likambo yo na ko expliquer nanu yebisa bato pesa o ba pesa ki $500 ke oui Zacle rosa jaloux jamais na bango eza la jibe za la wera po bino mo bomoni petit Zacle auto expliquer ngwa to zala na concert ya jibe mpiana abeta o to benga ngo moko na ndambo na stade de martyr plein likolo tour de contrôle plein assez moko na ndambo wa anson abuke la biso stade entrer bo bien zoko ta traité mais lelo jibe na wera résultat ba pesa biso tant Zacle loba ke oui basila bokanse nete ya ba je lelo ba la tipso ke wenge basila woni za confirmation c'est quoi tant qu'est-ce qu'on a niveau que oui na niveau ya koyemba bo comprendre que oui maramuto andako loba na bino to ko sela bino makambuti bino mo bomoni résultat ba pesi biso avant na loba bino mo bomona ba image bino mo bomoni Jibem Piana Weranson Blaise Boula ba sangani liboke tina ba betara tolo wana siko na otala I fali pupa aigle I martyr ya aigle ngai obi la ole la mabe siko fali bo pesi raison ba mo fali siko bo pesi bina biscuit pour niveau ça la plein wana tour de contrôle ngai c'est que to c'est la paix faire rigola abeta pe martyr to c'est la paix héritier malgré tout ba mekisa ke soupu na martyr wana ba mixer ka soupu mais to yebi ke héritier avec force au simba maintenant sikoyo bato ba oloba ke na wenge sali plein ya craquer et tout mais ça tenir compte que pour la bango bangi non il faut qu'on lobela bien ya wenge et ça critique auto petit Zacle na préféré plein ya ACP yang Gentini Ngobila oh to
na préféré yango au préféré le play na préféré play ya Gentili Ngobila ke ya Wenge o Wenge niveau ba yoki so soni ngai soni na yoki ponga banda tout la bino tolo mais lelo na longwe tande na longwe ngapena na longwe merci frère Alain Wakanke bah oui frère Alain Wakanke moyen Milankolo chantre de Dieu au bongo azako bongisa bongo album Elubu Yankolo balobi chanson touche penalty au basal featuring la sœur Laure Mbongo déjà eza bongo na Remangol TV Canada bokene rapidement na bo s'abonner na Remangol TV ici na batu nyonso wana eza message Yankolo ezaka pona promotion te tozana ba artiste oyo baza pena basali na nzambe ya solo tango tanka sœur Laure to comprendre que basal featuring frère Alain Wakanke voilà frère Alain Wakanke featuring na bango il tiki ya basali na nzambe il faut boka message na bango boza l'édifier pona ba na nzambe nyonso so za mwa na nzambe luka osomba nzembo wana en tout cas oza l'édifier ya solo vraiment bobetika Remangol TV Canada boke bo s'abonner bokoyoka audio et après clip eroya bongo na Alain Wakanke officiel ndesika bokozwa clip très bientôt mais bokele bo consommer d'abord audio ya wana boye sala pe eloko moya bien mais péché man na lelo Wenge ndenge ba proposer ki biso ndenge ba lebisa ki biso ndenge jiba lobi que on doit redémarrer le monde c'est-à-dire pour redémarrer le monde nango oyo basala ki ba redémarrer te les contrats ko tende na yo mona mina ke bango ba laxiso ke suka na bango ya ngwana o redémarrer par rapport à quoi pour mukile banda da continuer yo kase net ke oui etele makité etele mais pour na Wenge te pour Wenge te muta démarrer monde à l'époque tant ba grand prêtre basaki le roi ba papa wemba yo lo ba ko redémarrer ba kofiolo mide basali yo lo ba ko redémarrer mais c'est l'ambassadeur Dado King tolo ba makamusu pe bien tolo ba makamusu bien papa chéri place on obetili banda moko o redémarrer l'autre yo no redémarrer Wenge BCBG pour ça fait ce qui 10 ans ce qui 12 ans yango sans album o redémarrer BCBG mais total la suite na bino pour ngai lelo naza convaincu pena que Tizak la loba ke Wenge sila na confirmamo akoza la jaloux mukolo moko te na bino bolatika ke absence ya Zakario moni bino mo moni fulu bosali même na résultat ya présentation ya spectacle bo comprendre que oui professionnalisme ezali d'abord sur le plan communicationnel pena muto asimbaki communication Papa Mukelenge niveau betinzadi olatsiki oze loko tenga kuna lekio po moni même ngaso ba pesa nga charge wana ya communication ya stade na kosama ka yo salitaire olatsiki nako oze loko te na presse yo oze loko te banda tongo ti pourquoi nga lekio merci ko ba confrère journaliste chaque dimanche bonjour mesdames et messieurs bon dimanche et tout attends mon côté ba zupo aya ko la présentation na bango monte sopi bango mais chaque dimanche bino wana Wenge mais Wenge ngo ata mon côté ba pesi chance ya keno aya représenter y compris Papi Mboma Isaac Mayi qui encore Gabana wana basele qui encore bazé belé basaka ba émission dimanche ata mon côté ba pesi ni de comme Christian Lusakweno baza ba innoncer na masolo mambambi ya musique ba présenter bango balatika ke oui bango ne baza wana bango sans impact Christian Lusakweno na Thierry Kambundi baliki bango ngala mukuse na conclika wana donc yango na yebisi ba Gabana ne faut pas retenir ba propos bongo moninga toni moi ba soy mutafinyanga na hotel mana lobby yo yebi ponga na soda na yepi petite idéologie na ndenga masolo Gilles Alingete soko tumbi ngai na koleka na koloba na yo po soda na yepi petite na ye Veka Vital Kamere soko lobi na yenga ko leka na ko répondre yo Zakari baba baso soko leki ngai na ko expliquer yo po wana père nanga mère nanga ya idéologie pe spiritas yango mon na telemi fona y répondre batu tout eza la journaliste nyonso a retenir ba propos po Zakari tanga sali ni na ye atangi kombo ya mutu te yo za Wenge Gabana il faut expliquer nga bien ça la promotion ya ndeko no fila baseli abeta kitoko mikolo na kitambo wana ça la promotion kitoko kokota maka Wenge na Loyenge te poto obebana toza ba master mais
tokobebana soko okoti makambo ya Zakari Babaso bandi kaka pikreto bandanga mbango yo ebinga bien na banga mutu te pe mutu abangisanga na wenyana zate bakanga nani bwalo kuta moko bino na bampiaka bosali o bopesi biso ba communication bien te bofinga bato bino le bosala communication bofinga Zakari bo comprendre que yenda prêtre oleka bino tout lelo bopesi raison ya relaxa que oui sur les acquis Zakari Babaso elingeza ndenge za wana te jibe bokota na batoje na kamwe bino oh bakomi bataku constitutionnel toni bino cour constitutionnel na yebite donc loko ba bengani bino ba boyi bino bolata ba Pentagone alesiko bokekota o cour na ndeni sans boule sans idéologie o wana de stratégie sia bwalo kuta moko tande bokiti na préféré kutuke na kumi na préféré na ngai plein ya ACP Argentine Ngobila apesa biso donc azonga na ta deuxième fois na stade de martyr pour to la que oui batu balingaka Fachi pour Argentine Ngobila l'axi na kisasa que oui batu balingaka Fachi baza pour plein au stade de martyr wenge kutu donc fuila pena. Merci beaucoup ce que vous avez fait un spectacle haut en couleur. Maintenant tu as naraki wana et bandeli tina suka spectacle moko ya malonga oyo kana ba jipon na ba jipon balataki spectacle ba opesa biso ça ya ba jipon balataki bindeni ba toja ba ku consonner to na éviter obi bataku consonner faut fâcher faut ba fâcher na niveau mopo bo bébitionnaire na bango ouais faut porter bino plainte bolata na cadre nini bolingo expliquer biso nini tant bolati ba toja na faut expliquer biso nani kolata bato jouana lingolo banini bakole bino biendeni ni kosala ta droit après bobimisi susu bana classe na comprendre idéologie na binoti on note bango bazali bana nchiki nde bakenda ba obeta wengi wana basangana bazali ba ibana nchiki bana no siko bana na batindi bana na classe bapesi bango ba micro ba remettre bango micro bango batindi bango na classe selon bango selon idéologie na bango quoi selon surprise balakisa biso ka ngwana ouais balinga balakisa ke ba soutenir Tony mo ba bendeni na comprendre te idéologie na bino po soit to yebi ke oui 40% pour na faire DC siko ya bino bimi mbangu ba élève to comprendre te na ba toje to comprendre te toje pe ya cour constitutionnel bolati bina ba rabat ba benga wana ba rabat donc ya ba juge na comprendre bino te idéologie na vous wapi Samboul na ba fuilu yango moni ngai na préféré na kota na ACP pour plein wana ba pesa ebiso ça montre que oui Argentine Ngobila lekimino na force ya osakanati à soutenir le chef de l'état wenge boasa soni moko niveau osali biso soni na bona wana kota na ba détail royemba po ekoma o na komo finga bato na ba 17h général Silvano Kasongo Kitenge commissaire provincial ya la police à ville professeur Kinshasa ayetanga monika batu bani apesika ordre utile kolo non tellement bato c'est la pour normalement concert à 14h ne ba ebisa bato stade de fumami 10h 14h moi ba spectacle bano ba sali ba lever les rideaux et après ba 15h ba mata mais tellement stade de tondaki na ngona noté ba zeli ba bendi beti ba monika ke non ba tali pa mateko fele bato ba koto fele ngai kutu na kote jo fele nga na kote ko fele ngai na kote ko fele donc Kasongo 5 millions de personnes te beaucoup de personnes ndeni non peut se prendre ça dit on a kanisa ki on a kuta iwa na mi pesa les 5000 te au moni net ndenge za na stade wana ezaki ba prêtre nem ko sombela ibatu ba parti au moni concert wana ezali na ba parti politique FDC asombeli ba militant na e ba billet boko ta concert a wera vela biso mboso ko dia mpwanga asombeli ba militant na e boko ta concert a wera vena biso Argentine vie Argentine ebike ndambu utindika ndambu folotina mubimba ndoko tondisa ka stade utindika ndambu vie Argentine pole ga bon pole que ça va à la force ba aussi ba lali ba wewe gedi bosi donc makelele nyonso bosela biso oyo lo balango vena ngai idéologie mais c'est Google mukua bongo Félix Oise kwa bi bokati zamba mobimba pour l'osala kaka kirdan ça dit bakati zamba benako zamba mobimba osaka kirdan en tout cas bokamusinga sonyo bopesi biso nga na ndobeta solution na binote sikoto ba ekomaki lokwa moi
moi guerre ya ki leadership mobe wera kende boazonga et comme il longolisa makaba guitare après ça Sarah Solo. Sarah Solo, qu'est-ce qu'il y a à voir na rata mama wenge? Ça montre que tant que tu batu que c'est événement té. Nga lo baka likambo wenge eza événement té. Omoni événement so eza ke bokoti batu ya sika. So to mona ndeti par exemple bosi par exemple omoni net événement o to ko zela eza ke wenge maison mère. Weranson na ba petit na inyo so ba Bill Clinton baza ba Macintosh baza wana. Balela ki na stade. Oh. Et quand ta voix est somnolique, ça dit, et quand ta voix est ziki, et ça question aux zikate, et quand ta salle à travers sauter pour la salle opération. Donc dans la bilan, on se souvient. Alors va salle opération, mon monte va salle sur opération sur Yamou. Yo c'est ça ma carte à travers raté. Yo sera gagné à salle album nin. Comprendre? Donc bilan, on se tourne comme marché va monter. Tant que le bail que wenge, basila, bagasala on dit que toi contre bango. Toi ça contre tes résultats en moi. Binomo bomoni na préféré plein ya ACP ya Jantiningo bilake ya wenge po bo so soni moro na monate jibe na yo moro obi e fa boti bo la tipso ka ke bo sili jibe na wa niveau bo sili mpiaka logi sointin o toujours piaka toujours omoni loba sala rien yo moma loba ne zongelu izide loba sala on doit redémarrer le monde réinitialiser bino et alors le téléphone so ba réinitialiser botika sur le logoté bona bino ba jibe oui boko bona logo prouver biso te omoni musique na bino esuki na communauté congolaise omoni elengi ya événement oyo il fallait basala album na liboso ne banda o proposer biso basali album nde balobi ya 4 titres yango ne muto ko sala ke bo tiango comme conseil omoni le fait bino lobi ke oui réconciliation bolongoli Marie-Paul bolongoli Aimé Bouanga Boulambemba bolongoli Koko Boulambemba la réconciliation te boyokani ka jibe na wera po déjà ba makaba na bosola na bino donc boyokani ka jibe na wera ta ba résultat bo pesi biso bayokana na bango pe basola na bango na ndenga musique bolingo la exception ka ndesi ko ke 8 oyokani nzo boyokana no kala bayokana kala mo ya osakana te mais na regretter vraiment donc na ko finga nyonso ezake wera so na tindi ba manda chante au monde niveau asalio bagay mbisen vocal ya Chicha Beles ya Marie-Paul ba MBC vocal Marie-Paul sans oui Marie-Paul na ba kutu Marie-Paul abatu manda chante donc na moi mnako ole kutu oso dinda na yo na nde ba pesa mpoka eloko yo vie lutumba tikela yo charge leki e dindisi yo siko na wenga salio akundi ndo kokunda yo bosa na musique po elo basali yo na ebite vraiment asongela wenge la référence na asongela wenge la référence apokate charge ba pesi ya vie lutumba ndima ki ngote na atindaki andimaki atira bana OK jazz bana OK ya vie lutumba papa ke na onde ezo zinto wana donc wenga kutu nde wako luka nde makambo bakundi yo bachep na zelo tata chance afande amikimela kina yi afande amikimeli afande faire kutu bien po ngai na ngapa na ngai na dossier na ngai kuta faire salati o faire liki bino tout na succès bino tout bo vana nganie ndelo na yebisa ki bino bo moni yango nde lia bino o mwana ntuka alinga lia bino tout merci na ndeko pesi lupemba ne héritier Wata Gogan merci Toto ya Tembe et laxika ke omoni stade wana yo sala on kolega wera kolega jibe kolega bangotu lupemba pesi yo yango wana mais aigle il fallait fallait atake olingano ngate mena minute na commission fallait olingano ngate mais niveau na commission po c'est la stade no il ba peta danger ba roya senti que oui
ndule stade pene komi elengi omone renaissance nenga pesa elengi na foot siko fala iga stade ba komisa ya ba père stade komi kalamuro o ba redémarrer na bata kalabo bazalaki ngau de chance na yaki te. Merci beaucoup. Merci Mireille Wakanke patron et agence Wami Service. Wami Service aux Bongo na 5 boulevard Ornano numéro 75 018 Paris 16e. On a vu professeur Kichassa et Zombon avenue Maringa numéro 83 na commune ya Kasavubu agence Wami Service agence ya fret maritime et aérienne aux la poste au Tsamutu kanayo colis nyoso. Contactez agence Wami Service, il y a madame Mireille Wakanke qui n'aura jamais déçu. Merci à tout le monde, toujours continuer à la confiance dans Toumba TV officiel. Tant que là, il faut s'abonner directement. Maintenant, si vous avez une affaire, Fali Hippo Handicap la merveille, vous pouvez affronter Stade de Martyrs le 29 parce que plein Fali pour passer la salle na pays étrangère na ba Afrique wana des kings siko ba mona ngo eza stade té ba lui ka fort pour pas confirmer que non à danger il faut Stade de Martyrs le 29 octobre oyo Fali pour la Stade de Martyrs ba stratégie nini oyo bo pesa ba warrior o ba zolanda biso partout dans le monde ba stratégie comment tu vas la première Fali azate mukili mobimba se yebi ke Fali abeta ba stade na ba pays Afrique mukili mobimba se yebi donc on a déjà qu'il fallait on la plein. Pour les bossos on a côté doute. Na biba wenge maramba sala na stade wana. Parce que bangomo ba fondé que biso aussi là. Qu'il fallait l'équipe biso. Il fallait obiga to lingano ngate. Tika na ebisa yo. Niveau na moni sport wana aigle siko zo kita na stade. Ingai ne lulu e plein rozala. Jantiningo bila kosa. Comme Mikolo to comparé ka ba plein ya Stade de Martyrs ou Argentine Ngobila. Pour la minute yem ta chapeauté. Si. Yem da te bar likolo. De pas ba stade ngo zongi. Oh redémarrer. Argentine na l'équipe no lo ba ke o redémarrer. Na ndeni. Ngai faut botu na Argentine il faut non sekele. Omoni Stade le bino libu donc nzungu wana. Yo moni ko sa tour de contrôle mona ba gère. Taba piaka. Tanam. Oh, Sima Podium. JB Lolo, comment le bagage comme Sima Podium? Oh, ça la tour de contrôle. Il y a Stade de Martyrs Boye. Nanda Mubatu na na pelouse. Lolo, comment le bagage? Oui, on a Sima Podium. Bon, monde les binois. Pour tout le monde. Quand on a ba misala, ne ba boya ki batu ba fan dans la ba koto on a ba misala. So ba misala ba ko pesa accès. Misala ya nini? Te ba exception on bango. Misala ba sani ya otaba kiti to ya osani. O monde lebino. Ba simo ya bralima e kangi pesa la ka moi genre e kangi. Ba yebi ke wi kote wana batu ba koyati. Weranson na Bercy atiela biso podium na katikati na simatira polele. Dans Zak la a conseillé makambo ki asala plein collègue JB. Amona ngo bien. Mais lelo seconde za bo ekangi bango mibale. Plein wana bino bo pesi biso. Nde ngwana o bo fingeli Zakari ka jaloux. A jalouser bino sur base ya nini? Zakari yemona beta Stade de Martyrs. Ya mibale organisa ba spectacle na Stade de France. Au moins ba spectacle ya ba stade wana. Ezana bato ba spécialiste na ngo. Boketia bato yo baza innocent na masolo. Botia innocent na masolo. Merci na vie na ngai Thierry Kambundi. Thierry Kambundi na Christian Lusakono. Merci na bino na musala bo salbino wala tika musala na bino. Mais professionnalisme auto bandoko zela. Na ne ba kumisila ibiso. O ba matuse uti soki nini basangisi ba matosi tout ya ville professeur qui sera tout ba louer ba instrument ba congoli oui nga yo ke ba conteneur ya ki et ba congoli ba instrument ya ville professeur qui chasse OK pas Silva de Corbe instrument za quitté OK na ndia ipa jipe ki sa busa ba instrument OK boy ba instrument bimi ya ndambu na moi kama fumo eloko moko be salika moi image basangisi yango na mindele wana ba bimisela biso ya ka oh mindele ya Mike producteur Mike Jackson gayi Potika okosela bat makambo producteur Michael Jackson qui producteur Michael Jackson ça ni na wenge
yango moni nazala na ngai ya fali te na miyebelaki chance na kenda ete mpona linga nayoka soni moko nayokaka na lisona nde namoni Petit Zacle nzoko oyo ozali kuna merci na nde osungi nga nayeba ete mpo bato balinga kokosa mpo niveau baoyebisanga o plein esalami ntango natali bonga bi wenge na makele nyonso bosala ye biso bongo nayebeke bosala plein bato batondi omoni nde ezala masanga so bosopi masanga boye tondi esopani nde bato na nga nayoka bongo mpo toyebi na bajibe mpiana concert oyo ye moko abeta stade de martyr plein bato basopani bakoti ti na pelouse wera nsoni ndenge moko me lelo ofiolo midepe wana kutu dawo ya koloba te nde number 1 na bango mutaleka bango tout lelo alakisi bango kaka ke oui baa bapeti na ye donc boaka bapeti kaka bondima na bino ke bolandaka ye na nsima moto abanda masolo ye wana grand pote ya idéologie moto afongola babercy basala minene na bastade wana oyo bino botutelaka tolo lelo bosali mpiaka merci na Rambo po bandimako te lelo baondimwa niveau ondima Rambo sindi oye niveau tozelo omoni ya Rambo ata asali ne mpiaka biso tondimaka bongo po bino bofingana bino yebo bike oui bato balingaki ata asali 2 personnes tozalaka wana ya Rambo toyoka siko sindi le cœur non c'est trop fort sindi ngai non vieux Rambo na olelo mabe niveau na olelo wengana epanzani te obe niveau ozasu na bajal bopanzana su bien jibe ndio obendi moto awera au niveau zali na ba charisme na podium wana ndio obendi moto awera te jibe charisme oza que yene leader te yene président so wera agité na podium akende gauche azonga droite lokwa netiko kakol lokwa zo ebisa yeke mezo mer babeti binelo kapaya babeti binelo babeti bina kapaya baba yango komi mezo mer to wenge 4x4 oyeba ti wera non là lelo babe bien la ratsele merci na musala nyoso sali bien la ratsele phénomène igwe merci na musala nyoso sali papa chéri on l'explique là pamba moko omibenga pamba bien siko la turo et l'autre côté véritable muto pamba pena so non on a son moto pamba tozande et l'autre côté. Merci beaucoup. Merci de rendre pratiquement la souka. Il y a traité la mission de la BG Manda. Na évité ce qu'on a stratégie nini oyo. Okoyib ça na ba warrior. Ba fanatique ya fali pour pas di capona réciter ça la totale le 29 octobre na stade des Martyrs. Omoni fali poupa. Ngala koloba ke aza quand même na ba expérience ba stade na na eloko oyib c'était expérience ezali. To c'est le résultat. Tu es dit que azo ba professionnel. Omoni fali poupa. Bien na po azo ba professionnel. Na bona ngala lo ba ke o azo vient na biso Zacle te. So azo ye za mabete. Mais azo ba professionnel pour que ezala ndenge ya ba wenge ba pesi biso résultat te. Omoni fali poupa ta sali biso résultat wana. To mona ngo normal. Wenge po a oser. Ngai ba vieux. Obi ke mo binomo bando comprendre te lo binomo ndimaki bobenga wa réconciliation mais boluki bino bosa réconciliation mais bosa la polémique na bato communication ma bemoko popol mbala suka koluka suka cha temena Zacle te Zacle lekio musika omona communication niveau sali fuilu na bato na yo Zacle ko sa biloko te wala mina to tutaka tolo na ye bouliste stratégiste mikiliste solo mutabanda idéologie na bino ne faut pas koleka na TV pour na n'importe quoi asala ba événement au mokile yebi abandi na oya yemoko et puis organiser o ezake chef de l'état à l'époque Joseph Kabila Kabange fils de la paix après ça $300,000 au organisaka nuit à francophonie bomona résultat au ebetama jiba boya na ekoya wera beta ba kinkeser ba beta ba papa na biso ba koko na biso comme on est kiminga yo ba beta ba zanga na Africa jazz na African jazz oyo bimisa ba vient na biso ba lwambo et bimisa ba vient na biso ba tabulei azalaka wana abengisa ba mission ya libanda ya mboka bazalaka wana bomona ndele kaka est-ce
que bon wa obenga ta vient na biso Serge ka mbete anga aider bino ata pour na conseil pour ça na moi expertise à organiser quand même ba festivité ya minene bon considérer ba tout bino tout qui danger bon même qui danger qui wenge bon même on tina ba spectacle bongo au monde lié bino allez gabana yo leki na TV pour na koloba ke Zakara avait jaloux mon cher au monde na dossier ngana on totika la yoka na te pito obeba na makasi et puis no yebiso za mbala suka au tenir ba propos ya ndengwana Zakara kozala jamais jaloux ya wenge et puis jaloux ya événement ya bien te bongo o bino wanda okanisa pour aujourd'hui $500 et on kanisa les événements bien et puis combien de journalistes o ezake bino bo minimiser o ba sepela ki te ne bino bo minimiser ki bango et puis combien de journalistes faut faire attention hein ceux qui ont une opportunité ba reconnaître ki yo ba pesio valeur wana ne faut pas okanisa ke batu nyonso ba reconnaître ki bango bongo so yo ba pesio $500 ko kanisa net ke ba journaliste nyonso ba pesa ki bango yango po ba loba nde yo loba wana donc bongisa langage na yo so mona l'équipe eza pona yebisa yo to so la bien so okangela kanda ça dépend de toi ngana o répondre yo parce que yo o leki na TV pona ko loba ke Zakara jaloux au grand jamais eza lo la ngai muta ko leka pona Tony Mwamba ngai mo na ko expliquer muta ko leka pona Gila Lingete na ko expliquer na ko tikele tenter muta ko leka pona Vital Kamerhe les pacificateurs jusqu'au bout, mais c'est l'innocent. N'a pas expliqué. C'est comme ça. Moutaro le capot na Fati béton. N'a pas expliqué pour Ngaï, soda ya Fati, soda ya Zakari, soda ya Bavia na tour na autotang. Na défendre bango pour na yebi. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Moi, quelques mabanga vraiment. Merci à Monique Kassi, Momo Kassi, la présidente de toutes les femmes quinoises. Moninga Batia, maman Amida Mwangaza Kamere. Balobi, maman Amida Mwangaza Kamere, présidente. Il y a Fondation La Colombe. Vraiment, merci beaucoup encore une fois de plus. Na docteur Vital Kamere, Loaka Ninginingi. Moi, King Mwalim. Babi, Loaka Ninginingi, King Mwalim. Merci beaucoup, na Batutu. Merci. Na tout besoin soutenir vraiment. Na habité Benjamin. Moi, quelques dédicaces pour na toklo tirena. Nako fandisa Jos Bafoala mwana poto mobala pembe motema ya batu ya mama Flore na fandisio na ndinga mukete na fandisi tayi sentima le grand mopere we moto ya idéologie bouliste stratégiste mikilise ya solo oyo kala trote to na fondation na biso tayi sentima ba action ezo salama avec impact na idéologie visibilité to sala ngope awa na tumba na ndenge ya defoite nako fandisa lisusu nani na fandisa nani vena nga chancelier de Bundes na fandisi yo baba miso naza ko fandisa yo l'intérieur de Kinshasa na fandisa ko ka boye na fandisa susu nani maître Chris Soro Bakumba maître Chris Soro Bakumba naza ko lelo mabe l'homme noir l'homme africain l'homme intello bami balete misatu pete yonde oza unique pour na Kinshasa yo maître Chris Soro Bakumba l'imbattable toujours na fandisi na nenga mukiete na ko fandisa susu nani Anelana Belengo, vrai chéri, maman passe à moi sa mwinda ngolo ya supu yebi. Na fandisa rasu nani ngaye na bosa ni kombe kimi na fandisa susu na fandisi ye kaka na fandisi ye na éthique mbukusu balobi contrôle technique kisi ezo kosunga batu yo mwana mobali ozake wana problème ya kosepelisa mwasi na contrôle technique kuta sali biso na kisi moko o benite soko million ozo mubimba moko ya kosakana te eza loza PD olingo zonga pena ko za mobali mais là au benito ko sepelisa ozonga pena mobimba o mwana mwasi mais là yango mwasi ozaka perdra ba posa na ye ya mibali bokoma na ba problème na kata foyer na mobali na yo mais là au benite et ozonga sa ba posa na yo mwasi komi normal nde mwasi nyoso azalaka pe couple zongi joli kitoko donc na fandisi yo batu to balinganga BG Manda na kobosa na te héritier mvuki na la crèche big manager central yende masolo na fandisi na ndenga mukiete yebiga ndinga zala na fandisi su yemo honorable Sakari Babaswe BG Manda yeyo général na yo soda makasi 5 étoiles l'un des généraux to fandisa pena masolo to zaliao tozo bunda pona ko lakisa ke on est là on est ensemble manche mumenu marche ya mumenu merci à Batutu, merci na honorable Arnaud Waku
honorable Arnaud Ouakou en direct de Parigo, motema batu ya mama Emeraude, merci pour la soutien à Bino, merci les veuves tout des Zakari Mwamba boza bon éparpillé à travers le monde, on vous a toujours soutenir ngai, merci beaucoup. Na Jina Mujinga Mamwenda wa Samuela, Jina Mujinga Mamwenda wa Samuela, kaka ndenge toza kobeta kati, yo yebi merci beaucoup. Na Dadika be ya 1000 pattes, na sa la Bino tout mabe, Tom Chamala Moulonga chie ngai Tom Chamala na sa la Jina okafunda mabe. Balobi naza la bino tout mabe David Bolafa naza la bino tout mabe naza ofanta bino merci na parti les beaux garçons maniaques de Paris parti les beaux garçons maniaques de Paris naza la Janon Ngando na Katalion wana yo yebit Janon Ngando ka neto za ofanta masolo merci na batutu merci vraiment bon continuer toujours qu'on s'abonne massivement na Touma TV officiel. Quant à moi je dis merci à mon équipe technique qui m'ont tenu compagnie derrière la caméra. C'était Fistobo caméraman de guerre na Moni Bongo Maël Sabi qui Montréal yo yebi ka neto za au coach zo ofanta masolo merci portez-vous bien ciao. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa.